Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibomesani kolanda ngai Pati Label kati na www.masoloyasika.com. Na ekolobela lelo accident oyo Kabila asili kosala na mboka na Zambie. Na kobosa na te tozali bongo le 19 février 2018. Accident Kabila asali na kati na Zambie, c'est vrai bandeko nanga ezali ya solo. Batu mingi bazali komituna pona nini Kabila akomi kosala ba accident boye po accident ya liboso elekanaki ye na nzela ya Congo centrale tango azali kozonga asalaki accident ye na batu na ye oyo bazalaki na ye na nzela ya Matadi. Kuna batu bakufaki oyo bazali kopesa biso nombre ya batu oyo bakufaki ezalaki 5 garde du corps na ye selon ba information toza nango. 2 personnes oyo mususu batikali ezalaki mwasi moko na mobali moko bawutaki na kati ya zamba tango bazali kobima bakutani na accident wana na tango wana liwa ezwaki bango, donc bakomi 7 personnes. Batalisi biso lisusu ete 11 blessés oyo bazalaki na kati blessés, donc ba oyo bazwi likama ya likolo babukani oyo ya maboko babukani ba misusu belongi zuma bapota bazalaki 11. Na yango bandeko na ngai batu bazali kokamwa batu bamikamwa babili kambu nini oyo ezali koyela Kabila, est-ce que ekomi suka na ye to ekomi suka na ye te? Tokomi wane lekaki mokolo ya mardi passé tokomi lobby dimanche oyo sili koleka na ngonga ya 10h Kabila asali accident na kati na Zambie na kouta komaki na kati na Zambie bayambaki ye epa ya ministre ya affaires étrangères oyo ya Zambie po amema ye na ndaku ya mokonzi ya mboka ya Zambie po basolola likambu oyo bayaki kokutana ye na mokonzi ya Zambie. Alors kokende o bazali kotambola na nzela po bakende na ndaku ya mokonzi ya Zambie bisika nde bakutani na likama oyo tobengi accident bakutani na yango na nzela na bango, mais bazali sain et sauve kufite biki bango mibale. Alors likama oyo ba accident oyo ezali ya solo ezali koyela Kabila. Vraiment batu mingi ndenge na uti koloba bazali kotuna pona nini likama oyo ezali koyela ye, est-ce que akomi na suka na ye to nini? C'est vrai suka nyonso ebandeli nyonso ezalaka pe suka ya likambo ezalaka. Basini ya tempe ezalaka. Kabila ekoki kozala suka na ye. Ekoki kozala suka na ye. Ekoki pe kozala suka na ye te. Alors bandeko mususu batalisi biso balobi ete vraiment bazali kosepela akufa na accident te ya misatu oyo ekoyela ye. Ba mususu balobi bamususu bazali kotalisa biso balobi ete Kabila na conseil ba ko pesa ye Kabila zwa mbongo oyo yibi na Congo kende ata na mboka mususu okende kovanda wana ba commentaire bandeko bazali kotia pona ba information ya accident oyo esili koyela Kabila. Mais biso pona biso tango nyonso tozali kopesa ba information tozali aussi koloba ba idée oyo ya biso makanisi oyo ya biso pona biso tokoloba boni pona biso tokoloba bui liwa ya Kabila. C'est vrai ekoki koya na lolenge nyonso na accident na maladie na sorti nyonso tout oyo koyela oyo ezake liwa ya Nzambe eyeli ye. Alors ekoki koyela na lolenge nyonso tout, mais intérêt kokufa ya Kabila wana intérêt ya peuple congolais ekozala nini na kati ya liwa ya Kabila oyo akufi na accident akufi soit na pongi soit akufi na lolenge kaka ya facilité boy. Intérêt ya peuple ekozala nini? Tango to bandaki bitumba oyo ya kobundisa ya kobunda contre Kabila. Soki to landi ono papa na biso Honoré Ngwanda atalisaki biso ete Kabila, la personnalité, la personne de Kabila eza nango importante. C'est-à-dire eza facile ya koboma ye. Elango facile ya koboma ye moko.
Mais na ka oyo tope situation Congo ezali na yango, koboma Kabila eza neti na importance moko makasi te. Pourquoi ezali bongo? Parce que Congo eza na occupation. Congo eza na occupation. Donc, ce que tu occupation militaire. Na armée, ba soda ya Rwanda batonda. Na ba institution, ba tchatia ba Rwandais. Alors, supposons que Lelo Kabila a koufiye moko na pongi. Tope akufi na accident bandeko na ngai na ko rappeler bino lisolo ya Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila tango ba bomiye ba tchaki coup de couvre-feu na kati na ya Congo peuple avandaki nie. Et pourtant Laurent Désiré Kabila ici akufaki mais ba kosi peuple tant molai après na sima ba ko bimisela biso Kabila o tozana ilelo. Est-ce que lelo kolela ya peuple congolais ici là? Ici là te. Tozo continuer toujours na kolela. Tozo continuer toujours na kolela. Lelo Kabila ko kufa na accident. Soit akufi na pongi. Bako yebisa biso yango facilement te. Bako yebisa biso yango mbala moko te bako bomba sekele wana bako ya ko yebisa biso yango tant mususu après 2 mois ba ko confirmer biso yango et pourtant bazwaki ba luki déjà mutu o ko remplacer o akoza la pone intérêt na bango. Donc ba remplacer kaka tête ya Kabila après na sima nango ba officier wana nyonso tu ya armée o ya ba paya ba tondisi armée na biso ya Congo ba kozala na bango. Alors occupation ekeite occupation evandi kaka na kati na Congo. Bandeko na ngai peuple congolais balongoli biso makanisi ya occupation. Balingi batela biso idée ya dictature. Mais Mobutu pas azalaki dictateur. Mobutu nana longolaki ye. Mobutu muta longolaki ye. Ezalaki peuple congolais te. Ezalaki batu oyo bataki Mobutu. Ezalaki nzambe te muta longolaki Mobutu. Ezalaki batu oyo bataki ye balobi no tangu na ye koki tika biso to luka mutu mususu. Mais na kati na bato bango balukaki. Ba opposant bazalaki wana na kati na Kinshasa me batiki bango bake ko luka mutu oyo bango moko basepelaki kotia ba memie na kati na Congo. Bandeko na ngai lelo oyo pasi otoza nango to sepelaki na tango na Mobutu kindi, c'est vrai, mais pasi otoza nango eleki kutu o Mobutu atiaki biso na kati na Congo. Kabila bomi ebele, Kabila bomi biso ebele. Alors Kabila akoki kokende na liwa ya accident te. Kabila akoki kokufa liwa ya pongi te. Kabila il faut peuple congolais akanga ye. Yango tina tolobi soulèvement populaire. Peuple congolais akanga Kabila na maboko atambwisa ye lokola président ya Libéria Samuel Eto'o. Bakanga ye, batambwisa ye. Na Kinshasa mobimba bakotine bazoni nyonso ya Kinshasa babimi na ye bakotine na ba Congo bakotine na Bandundu bakene Équateur bakoti Kasai ti bakokene na Est. Il faut peuple congolais amona victoire wana. Alors ce que peuple congolais alongoli Kabila na lolenge o na lobi bakangi ye na tango wana tango bozo kanga ye wana. Bandeko na ye o baza na kati na Congo. Bandeko na ye o baza na kati ya ba institution na biso. Bandeko ne o baza na kati na Congo. Tango bako mona likamu wana bako kanga bango moko bisaka. Bamoni peuple na kanda wana bako kanga bango moko bisaka na bango. Bako kima bango moko. Memi ba Kongolo basala kana Kabila na tango wana bako kima bango moko. Et qu'on allait sengo ya peuple. Mais ba mindelo ba tela kabiso ba konzi. Bako banga peuple congolais. Malgré tozu tango mulai ya ko tika Kabila aboma biso sala biso mabeni so na kati na Congo.
mais soki to saliye lolenge ona uti koloba to kangiye to tambwisiye mutakala na miso ya batu likolo eke na Équateur mutu etikali na bandundu makolo eke na Bakongo ba misusu na Kasai bandeko na ngame bato batiaka bango bakobanga peuple congolais bakobanga même lobi baya kotela biso mutu oyo aza volonté na biso te na mabele na biso. Peuple congolais to komi kotikela nzambe nzamba sala nzambe bomela biso Kabila. Non, il faut Kabila kufa na maboko na biso. Peuple congolais nde il faut akanga ye pour totalisa la mokili te vraiment ata lelo ndenge lobi nango pasteur Ekofe ata lelo bobotoli biso mabele kasi lobi bana na biso bakoya kobotola yango. Yango nde mutu kopesa biso pouvoir na maboko. Yango nde mutu kopesa biso pouvoir. Bato mususu bakobanga biso. Bakobate peuple oyo soka zoloba te azali lokwa lion alali ko toucher ete mais soka lamuki ekozala mabe po na biso nyonso. Mais tozela te nzambe abomela biso Kabila to arsida bo makabila po Kabila lelo kokine kokufa lobi bakotela biso mutu mususu. Alors soki bateli biso mutu mususu oyo bango bakolinga oyo motema na bango kolinga alors toko continuer kaka kolela ako continuer ba mission na bango ya kobomaka ba congolais ndenge babomi biso déjà na ba est na occupation ekozala kaka ndenge tozomona bangombe bazokota na kati na bandundu bangombe bazokota na ba militaire na kati na bandundu alors biloko ya bongo eko continuer nango kaka donc biso to continuer kaka kolela esengo na biso kozala c'est vrai to mona Kabila akufi to mona akufa na accident akufa ata na pongi eza nango esengo mais esengo ya malamu eko pesa biso kilo na nzoto ezali esengo oyo biso moko to kangiye peuple soulèvement populaire to kangiye to bendiye ti na kati na to bendiye na province nyonso tu na tango nande ekozala esengo na biso yango sijina zaki nango ya kobeta pola mukolo lelo na o etali accident ya Kabila na Zambie c'est vrai ba mystique ndenge touti ba ndeko mususu balobi ba mystique mais ba mystique o ezangi preuve bandeko na ngai ekopesa biso valeur te ba mystique ezali ete peuple atelema na ba mystique wana ensemble to kangi Kabila na tango nande toko sepela biso nyonso pe bato ya libanda bakobanga biso si je azalaki nango yango wana bandeko na ngai vraiment eloko nyonso tozaka na bandeli ezaka pe na suka nango botika la malamu merci na ndenge bosili kolanda ngai tomonani mbala ya sima au revoir.